Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na esengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona kotalisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pona kotalisa na bapeple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato bamakambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail totombola mongongo mpe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete bapeple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda radio Zoomelmail. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona ko présenter bino basango na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo, lelo tokolobela bino ndenge nini tango tobandaka koyebisa bino ete moto oyo Nzambe asimbie na loboko, moto oyo azali na ndenge ya kotambola na ndenge ya kobanga Nzambe, pe moto oyo azali kotambola pe pona kolinga kosala tango nyonso kosepelisa bato, Nzambe jamais akoki kotika ye. Pe Nzambe jamais akoki koyokisa ye soni liboso ya mokili pe liboso ya bato. Bandeko babolingo, na banzi ete bato mosusu bakomituna pona nini mama Rosalie alobi boye. Bandeko babolingo boyebi ete mikolo elekaki tango soki bolobi ete botala ba émission na biso eleka to bandaka koloba yango tango nyonso ete un jour Nzambe akosala ete bato oyo nyonso tu bazali koloba mabe pona Joseph Kabila lelo pe pona gouvernement na ye bakobanda ko se repentir pe Nzambe akoprouver bango le contraire. Bandeko tellement tozalaka na confiance na makambo tolobaka pe tolobaka ete ndeko lokuta ekoki kosala na yango mikolo ebele, mais soki vérité ye ekovuzu na yango kaka. Bandeko babolingo boyebi ete tango biso tolobaka bamakambo na biso mingi na ebandeli bafingaka biso balobaka ete tala bato oyo babolole bayebi eloko te, me tango tolobaka totikaka tango na tango. Lelo oyo bandeko babolingo tozali na esengo mingi pona nini po ete bamakambo tolobaka ete un jour Joseph Kabila lokola azali kosala mosala na ye pe malamu, azali tango nyonso tu ko pesa solution na ba besoin au peuple ndenge azali kolingela. Un jour bokomona ete Nzambe akotombola ye pe Nzambe akolongisa ye na mosala kitoko oyo azali kosala. Bandeko bino moko boyebi ete tango ba lutte oyo ya ba makambo etali opposition ezalaki kotoka makasi awa na libanda ya mboka surtout na Europe, boyebi bino moko ndenge nini ba combattant pe na ba leader ya opposition mosusu, boyebi pe bino moko ndenge nini Ngwanda le Terminator azalaka kotourne machine na ye ya mensonge, aitilizaka bato nyonso na ndenge ya mabe po nini kopesa ba information ya lokuta, kosala ba montage ya ba photo, koluka ba information ya lokuta, azalaki kosala bongo po ete aluka koswanye image na ye. Me ndenge balobaka ete soki Nzambe azali pour yo, nani akolonga yo?
ndenge kaka bomoni ete Joseph Kabila tellement nzambe azalaki pour ye bato mosusu balobi ano mpona nini ye président mobimba ntango bato bazali koloba makambo azali congolais te mpona nini alobaka te avanda kaka silence. Bible elobi ke bovanda kimia nzambe akobundela bino. Bandeko bino bosi bomona depuis Ngwanda le Terminator abanda koloba makambo ya Joseph Kabila ke azali congolais te azali boye ba propagande partout. Joseph Kabila tombola mongongo ata mokolo moko te. Atikala ta koloba teke liboso ya télévision ba koselinga makambo boye rien zéro. Mais silence na ye lelo oyo nzambe akomi ko répondre bato indirectement pe olie nzambe utiliser Joseph Kabila ye moko po ete apesa vérité na bato, mais nzambe ye moko akomi nde ko utiliser kaka bato oyo bazalaki contre Joseph Kabila bakomi koloba sikoyo vérité pe babandi kosenga ba pardon pe bolimbisi. Bandeko ba bolingo na banzi ete bino nyonso tu boyebi bras droit ya Ngwanda oyo babengi ete Messie kotambola na makolo. Boyebi ndenge nini moto wana azalaki makasi na propagande ya parti Apareko. Eloko nini moto wana asali te pona parti ya Apareko pona kolinga kosoigner image ya Ngwanda le Terminator. Mais lelo oyo bandeko aye kotala lobi ete oyo nazali kolanda ezali avenir te. Oyo nazali kolanda tanga lelo na kufi bana na ngande bakosibir ba conséquences oyo po ete lokuta efutaka te. Lokuta ezali kaka mbeli ya minu mibale oyo koki kokata yo na esika nyonso tu elingi. Bandeko ndeko kotambola na makolo mbala ya liboso alekaka alobaka ayebisaka na ba peuple congolais ndenge nini basalaka ba manipulation, ndenge nini bakreaka slogan oyo ya mwana mboka pe kolinga kotalisa na bato ete Joseph Kabila azali congolais te. Bandeko esali mikolo boni bambula kaka ndenge toyebisaka bino vérité ata bakundi yango na se ya mabele mukolo ekobima bandeko ekobanda kovuzuna. Bandeko babolingo lelo oyo ndeko na biso Pasteur Monene Marcel Monsieur kotambola na makolo aye kosala discours na ye pona kosenga penza pardon oyo solo afungoli motema. Bandeko aye koloba ba makambo ezali vraiment très important. Bato mingi tellement bakoki ko digérer yango te. Ba mosusu bakomi kofinga endeko okoki kofinga ye okoki koloba n'importe quoi, mais oya ye pona ye a se défouler na fardeau to mokumba oya azalaki na yango na motema na ye pe asengi pardon nzambe ayoki etant que un pasteur pe asengi pardon na peuple congolais. Bato mosusu bakoloba ete ah non mais c'est kotambola na makolo asali boye po ete Joseph Kabila acha abenga ye na pembeni na ndeko. Est-ce que moto lokola kotambola na makolo ndenge ya banda depuis bomwana na ye ndenge ya koliti ya komi moto boye? Est-ce que Joseph Kabila nde moto abokola ye po akoma lelo moto ndenge azali to akomi moto boye na bokasi to na bolingo ya nzambe? Soki ye asengi ba pardon boye asengi yango te par rapport ya bino ou bien par rapport ke po ete Joseph Kabila azwa ya tia na esika te asengi pardon po yebi ete lokola azali mosali na nzambe ezali ba risque ya makasi po ete azali na bana pe libota na ye ayebi nini ekomama na Biblia makambo ya mabe tosalaka elandaka génération na ba génération. Boyoki tango asengi pardon na ye asengi yango na biso ba peuple asengi pe na président de la république asengi pe na bana na ye na libota na ye mobimba na mabe asalaki. Pe Monsieur kotambola na makolo ayebisaka biso avant alobaka ete makambo nyonso to bazali koloba pona Joseph Kabila ke azali congolais te ezalaki ba slogan wana nyonso to biso moko to montaki yango ya mwana mboka. Bandeko babolingo toyebisaka bino ntango nyonso ete bato balobaka ete radio
radio Zumel 1000 ezali radio ya nsima ya ndako. Mais tango biso topesaka émission totikaka nde tango na tango po toyebaka ete soki tolobi ya solo na miso ya nzambe, nzambe ya kolongisa biso kaka. Nde yango bomonaka ete suka na yango bamakambo tolobaka ate esali 6 mois ate esali mbula mobimba, suka na yango toyaka kokoma kaka na conclusion ya verité na yango. Bandeko babolingo, na banzi ete bato mosusu bakomi tuna bamakambo ya nini yango oyo mama Rosalie azali koloba pe bamakambo nini oyo mese kotambola na makolo alobi na kotika ete na moma oyo tolanda na babilili botala bino moko ndenge nini mese kotambola na makolo. Pasteur Marcel kotambola na makolo oyo ayaki komona ete ezali malamu mingi te ya kolanda kaka rythme oyo ndenge tozali kokende pe komona ete makambo ya lokuta telme eleki mingi bazali komanipule bato ngwanda azali kosala bamakambo ndenge na ndenge ye moko azali moto ya boîte ayebi balokuta wana yango nalobi ete nazwi courage po ete na dénoncer babiloko oyo alobi ete ezalaki facile te mpona kozwa courage ya boye mais nazwi yango quand même po oyo alingi ete azala libre devant nzambe na ye pe azala moto oyo moto ya esengo. Bandeko tokoyebisa bino eloko moko bato mingi bazali comprendre te. Soki botali mingi bato yo nyonso to bazali kolobo tozali kosala lit ezala ba oyo bazali na Londres. Bandeko boyebi ete na lit na bango bazali kosala nzambe pe azali kopeye bango me mingi bazali comprendre te. Bandeko boyebi mwana mobali moko lisusu azalaki na Londres babandaki koganga ganga oyo te bazali kobenga ye soki bazali kobenga ye bon kombo na yende na bosani me na banzi ete na cheli bino bilili po ete kombo na yende ekimi bandeko pona sikoyo bilili mwana mobali oyo bozali komona boyebi ndenge mwana mobali abandaki kosala makelele oh combattant oh boyeboye mais tellement bazali kotambola na biloko ya lokuta nzambe akomi kofuta moko lifuta na ye ndenge azali wana omoni makasi oyo azalaka na yango ya koganga liboso ya bakamera koya koloba aza nango lisusu te akomi maladif akoti ndako wana nyonso to ezali basigne oyo nzambe azali kolakisa biso me ntango bango balobaka ete nzambe nde moto apesi bango makasi fo babunda mpo na mboka me soki ezalaki nzambe ifale atika bato wana nyonso bazala na bonne santé. Mais nzambe azali confondre kaka bato yango banini. Bandeko tango nzambe choisissaki Moïse po ete akende kolibere bana ya Israel. Bandeko amemaki Moïse na litu wana ti na suka malgré ekomaki na moma moko Moïse désobéissaki pe alakisaki ye kaka mboka ya Kana na mosika mais bakendeki quand même mosika. Mais tala bakombatant ebele ya bakombatant ebele bakufi pe ebele lelo bakomi maladi baza kokoka ko atteindre bit na bango te pona nini po ete bazali kokosa lokuta kati na bango pe bazali ko utiliser kombo ya nzambe na lokuta comme arme na bango alors que nzambe alingaka babiloko ya ndenge wana te. Pona yango bandeko babolingo tolanda na babilili totala ndenge nini mese kotambola na makolo apesi message na bana ya Congo pe asengi bolimbisi na ye moko asengi bolimbisi na famille na ye pe bana na ye asengi bolimbisi na président de la république pe asengi bolimbisi na peuple congolais oyo basilaki kopesa bango ba fausses informations na nzela ya ngwanda le terminator pe asengi pardon alobi ete azali mosali na nzambe alingi ya soigner image na ye po ete baventure nyonso to bango basalaki amoni ete ezali na tina te ezali babiloko moko oyo un jour ekobebisa vie ya libota na ye pe bana na ye aboyi banyokwama mpo na génération de génération. Tolanda na babilili ebongo nsima tozongela masolo na biso na kosenga kuna na régie batiela biso babilili na oyo etali discours ya mese kotambola na makolo s'il vous plaît.